Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi et Alelo Ezali. Édition Moro spéciale. Donc, Boyebi, ce qui est actualité, Moko Ezali, to Sale Larabino, édition Moro spéciale, to Tchelbino ba image, to Salelilbino chapeau. Parce que ba Congolais et Belé, ba lingi ba kota na distraction. Ya ba oyo ba soi-disant ba opposition Ezali Boité, n'a qu'à présent de la République Fachi Béton à PSA qui court. Il y a opposition parce qu'il y a PS et opposition. Tolingi to like Sabino parce que tozo like Sabino sikoyo. Misala Ezali ko salama na mboka na biso. Misala Ezali ko salama. Ministre Azali ko ya devant presse pour na ko expliquer musala oyo ye ayaki ko kutana o yaza ko sala na ba projet na ye parce que boyebi ke donc gouvernement o ezali ya ba warrior bazali wana po na ko silisa nzala po na ko zala devant peuple azali mokonzi siko vraiment ba ministre oyo ya mbalo bazali ko comprendre gouvernement mbalo ezali ko lakisa vraiment ke bazali wana po na peuple. Donc les lots opposés les bino parce que boyebi ke fonction publique ezali eloko akosakanate fonction publique ezali vraiment eloko moko na bamboka mususu soki balobi fonctionnaire donc azali mutu moko ya ko respecter azali na assurance ya emploi na ye azali na ba salaire na ba avantage ya malamu mais na mboka na biso et puis na ba Afrique surtout na mboka na biso soki olobi azali fonctionnaire azali mutu apasi mutu nzala donc fonctionnaire azali tinate yango wana depuis ministre na biso oyo Jean-Pierre Liaou azui esika wana ya ministère ya fonction publique. Donc vraiment musala azali ko sala ma azali directement donc sans intermédiaire azali ko solola na ba fonctionnaire na kanisi vraiment fonctionnaire nyo surtout azali d'accord na ministre Jean-Pierre Liaou. Donc yangwana lelo tozali kolekisa bino bayambaki na ba journaliste ba bengaka équipe nationale bango batiaka mai na monokote ba tuna ki ba question nyo surtout et puis à limboli ba question nyo sans en esquiver aucune. Donc yangwana lelo tozali ko tiela bino moko bolanda boyoka oyo ministre donc ya fonction publique à Lobaki, Naba Micro, ya Bandeko Nabiso, ya équipe nationale. Donc, restez connectés sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Bandeko balandi ya masolo ya équipe nationale bandeko au bon son bon misana kolanda biso na masolo ezara toujours au top. Na pesi bino ban son bote et pa iwapi moko na bino azwami na poko ya lelo po ya kolanda masolo oyo bolingaka mingi ta na lobi na pesi bino mbote nazali awa ngai mokote na koloba to pesi bino susu mbote po to ali awa na ndeko Zulu to ali na maman Sylvie Bongo tozali pe na papa Nkoi na ngai molobi na bino maman Solange Kwale po na kobeta penza masolo oyo etali mboka na biso Congo. Tokobeta yango na secteur nini lokwa baloba na lopoto. Lelo penza toke kozwa mwana mboka moko oyo eyali penza na bandi mbala na ye ya liboso asangisa biso boye na oyo etali équipe nationale. Ye azali bongo membre ya gouvernement, azali bongo kokamba ministère moko ya monene. Tobenga monene pona nini po yango etalaka makambo oyo ya ba agent ya l'État. Ba epanso basalaka na makambo ya l'État yende mutu penza azali na charge na bango. Tolobi bongo Excellence vice premier ministre pe ministre ya fonction publique mwana mboka Jean-Pierre Liaou Eboa. Bote mingi maman Solange, bote maman Sylvie, bote de Kogil, bote papa Koi Batimba. Lelo penza tozweli bino mbiso ya monene na yebitelo kwa bangala balobaka ezali penza libongo penza wa monene wana toyeli bino e awa po asola makambo etali ba fonctionnaire. Akosola makambo ango akutaki fonction publique lolenge boni. Ye moko pe aye na nini asali nini na mwa oyo asali toyebi ete makambo ezali mwa maike kasi mingi peza ya kosala totali kuna makambo ya commission
paritaire o ezali na o yaki na bibwa pona kotala penza mambi ya ba salaire ya ba fonctionnaire totali pe makamusu ya koloba ko lutter penza na o etali ba kambo ya ba fictive totali makambo maike kasi o etikali akolimbula awa ndeko Jean-Pierre Liao okomaki na ministère wana mbula moko na ndambo soko na mikosite tango yo komi na ndako ya monene wana o bato nyoso miso na bango ezalaka kuna okutaki yango lolenge boni okutaki kiti na esika nango mesa na esika nango moto pe na esika na ye to yondo ye kozongisa nyoso na esiko esingili. Bon, d'abord merci mingi na kopesa ngai opportunité ou occasion ya ko solo la isusu na ba imboka à travers émission na bino ou ezali émission monene na mboka na biso ko permettra bato koloba makambo ndenge ezali na ndenge bosembo pe mituna na bino ezaka toujours bituna ya ko kundo la vérité sika yango ezali vu sous cet angle na koki ko tergiverser te na kopesa état ou na kotaki administration publique tango mokonzi mboka na premier ministre ba bengi ngai na responsabilité boy yako kamba ministère ya fonction publique évidemment na kutiango na situation ya mabe situation administration publique na mboka na biso ezelo ko robomba te ezali situation moko catastrophique takiango na baka toujours na kotaki administration public na coma na stade moko très avancé alors soki na lobi bongo pambate na kati administration publique ne tokutaki ba effectif débordé maîtrise à temps moko tezaki ba nombre ya ba fonctionnaires ya l'état na ba administration nyonso na secteur nyonso retraite bloquée ba kolo ba komi mingi na kati ya ba administration na biso ba centenaire ba nonagénaire ba octogénaire mikolo makasi oyo ba kei na retraite te bloquant ainsi ba bloquer ainsi toute possibilité à rajeunissement. Donc, moi, pour rajeunir les alités. La tentative, nous sommes qui par le passé à rajeunir, et ça, ressembler un tout petit peu à Masou, Batoazo, Ezo Kende, Batoazo Kidate, mais Batoazo continue comme Mata, tonnage et l'équipe, et comme Kozinda. Des situations d'administration à Bisso. On est tout à fait effectif flottant, Ezo Simba Sosote, na ba jeune moyen ko rajeunir ba rang ezaki sauté hypermatérialisation de l'administration publique ça veut dire paperasserie ordinateur ezalité toujours vivre le rôle na moyen âge toujours na ba papier d'ailleurs ba papier en peu mingi ezozalate ba osala ba réemploi il faut ba osala mokongo tout ça image moko désastreuse il y a fonctionnement ezalakité conditions salariales évidemment est banni, précaires, conditions précaires, monsieur Soubado Foutama, ten, habité que Sidi, mais au moins, tout bandi processus, tout kolobela en gros, conditions de travail, environnement, moussala mabé, batoazo ça dans conditions moko extrêmement précaires, désastreuses, naba province Monsoussou. Bureau à l'État et à l'administration. Ezalité, kiti à terre au fond des alité, cette image-là, image à faillite, il y a l'administration publique, et puis qualité à service public, Ezalaki, totalement par terre. C'est que sur le commune, na administration, mon corps, songolo pakala, condition et accueil, to ya recevoir document service oyo sengeli nango eh bien ba condition soana oyo to ko mona ngo na bamboka mosusu chez nous ezala kité ngo mokonzi mboka a décidaki que ezala isusu gestion kaka ya fonction publique et comme une bataille il y a
modernisation carrément, il y a appareil administratif Yamboka Nabiso, et puis il y a qu'on innover, qu'on camisa ba solution nouvelle pour qu'on innover service public. Il y a en gros to bandi siko ko sala petit à petit pour to banda siko ko changer paradigme, to kota na dimension mosusu en privilégiant les dialogues na ba fonctionnaires et puis kota siko makambo na tukoloba. Ba mo ba problème au kutaki to banda ko résoudre en gros moko c'est-à-dire maîtrise à effectif à travers identification biométrique, qu'on relancer retraite, qu'on ouvrir possibilité à qu'on rajeunir petit à petit, la formation initiale, la formation continue, qu'on tende sa qualité, ma casse d'un fonctionnaire, qu'on améliorer les conditions à mon salaire, environnement, les conditions salariales, il y a fonctionnaire, il y a l'État, qu'on dématérialiser petit à petit, c'est ce que nous faisons pour recoter sa dimension numérique et informatique dans l'administration, et puis qu'on améliorer qualité à service public. Bitumba tozana ngolelo yango wana. Bitumba no yango wana mwana mboka Jean-Pierre Liaou olobia ate okutaki fonction publique penza ya ko kufa. Soko moto alobi koma seke moto asa kena ko kende ba kominde ko luka ba sauver. Toyebi pete réforme na secteur na yo e banda uto kabanda ko lobela makamwana uto ata 2002 na bandi lelo 20 ans ta musu yondo kozala le sauveur. Kasi totika nang na actualité. Actualité ezali makambo oyo ya commission paritaire ou esali makikuna na bibwa. Est-ce que lelo tokolobate protocole d'accord ezalaki respecté? Makambo obo signa kikuna tout ça nyoso tout penza esalemi na alima na ndenge oyo elobamaki. Kolobake nyoso ezalaki respecté, je dirais que non parce que c'est un défi. Notre koyebisayo passif ou ezali lourd. Tant que to sangani na commission paritaire gouvernement na banque syndicale pour na bango ezali ko loba makambo nyoso o ezo tambola to ezana molongo te tambola. Alors on ne peut pas par un coup de baguette magique tout résoudre à la fois parce que si nous voulons redresser notre pays de manière générale, il faut mettre la vérité au centre de tout. Hein? Donc tolingi vérité moto il faut zala bosembo. Il faut tout le babo sembo dans na peuple nabiso. Surtout le solo pour changer makambo na mboka. Il faut vérité. Et na bo solo ndeto ko ba ndambo ko kende pas na ba solution cosmétique hein, pas ko pakola langue hein. Wana biso to na philosophie wana te. Biso to na philosophie ya ko réformer en profondeur ko changer ko bongo la makambo ko kota na misisa et sika likambo outil. Par exemple, nous avons le non maîtrise à effectif. Et nous avons que, par le passé, tout se comporta qui m'a bé. Nous avons cotisé bateau de manière irrationnelle. Nous avons distribué le numéro matricule. Voilà et bomi makam. Parce que dans l'administration publique, partout dans le monde, et si nous avons recrutaka en fonction de nos besoins. Il y a des postes où ils sont vacants. Ce qui est vendu au Kabul là-bas, le commissaire politisé, qu'on peut s'en membre à parti politique, mais bon, administration. C'est ce que nous avons fait. Maintenant que tu as rationalisé, déjà, il y a une tendance positive. Alors, maintenant, Makabo, qui na bango, mingi to saliango. Et na mingi to zeko le balo na émission le roi to zaliawa. To zali ko évaluer na bango, protocole to signé qui na bango année passée. Et bango moko, Rolandango n'a pas discours na bango, bazo reconnaître, fort et gouvernement. Le dit que jamais dans notre pays, gouvernement na mboka na biso, gouvernement est na mosika na respect. Il y a ba engagement. Na ba respect, ba engagement. Oh, na ko quelques exemples vite fait. Ba fonctionnaire ba bande ko le la makambo ya IPR. IPR là qui kilo na ba rémunération na ba kolongwa hein impôt sur impôt professionnel sur le revenu. Alors ba banda ki kolongwa bango 15%, on est au Sénat qui est à 3%. Tendance mosusu na gouvernement là qui bâti à 10% ou 7%, mais toké na 3%. Ba petit maboko partout. Ba lobaki makamba ko matia ba salaire de base. Ba lobaki 45%. Mais ba kaisa ito réaliser en côté.
Kolongola, par exemple, huissier, à où on a 165 000 francs, à comme on a 240 000. Tout ça, aujourd'hui, il y a des choses faites. Dans le bien salaire de base, bah, prime, ils allaient autre chose, hein, parce que dans la rémunération, ils allaient salaire de base plus prime. Oui, le salaire de base, c'est un guerre que mata. Tomaticiango, car moyenne, il y a 45%. Toutes catégories confondues. IPR n'a pas fonctionné en union sur combien effective. Bah, le baki, tout ça là, effort pour mécaniser les fonctionnaires. Pour une première fois dans notre pays, pour n'emballer bosso, vous voyez que ça la recherche, parce que vous avez fait des journalistes à investigation, pas 5 000, pas 10 000, pas 15 000, plus de 20 000 fonctionnaires qui mécanisés. Ça veut dire qu'il y a un fichier, il y a salaire. Salaire depuis, tout le monde a 22 000, tout ça 22 870 pour être précis. Tout le monde a 25 000 et nous avons préparé pour octobre 10 000 autres pour que l'année prochaine, tout le monde a une dimension pour la mécanisation générale au Ecolanda. Donc, ce qui engagement mingi sur le plan administratif, to sali mingi o ezalaki ezali reconnu lelo par bango moko. Va fonctionner. Ba syndicaliste. Maman Sylvie Bongo Malobomboka. Mais attention, dans le but to sali mingi, mais to sali conscient que mingi petikali. Zela o to sali ezali mokuse par rapport oyo etikali ya kosala. Il faut que la modeste parce que moni mingi bazo reprocher ngai ah ozo communiquer mingi te na makambo mineno ezo sala na fonction publique. Na lotika la modeste parce que pour ngai politique qui a triomphalisme ezaka malamu te. Il faut qu'on continue comme ça là parce que ce n'est que dans la persévérance que tu pourrais résoudre les problèmes nyosora. Moi namboka Jean-Pierre Liaou Eboa merci na bako pesibiso. Toyebi ke bakombo elandisa makaso ba bambeli yo kombo. Babengaka yo cerveau d'état. C'est que vous avez pas sobriquet à campus dans l'université hein. En tout cas na yebi yango na politique. Vous avez comme dans officialité ba to ça la na yebi ke so babengi cerveau d'état c'est que na campus que au exercer qui na ba fonction c'est comme si bato ba qui en avance avec le temps. Ba surnommé au bongo toyebi ke tant batie moto esika tout le monde a mis que ministre à fonction publique, balbanet, simbisi mbala moto na maboko po lobi Golgotha, bati okuna na ekulusu, moi tension sociale. Mais une année, presque 6 mois de l'auto au Kende, uzawana makele le wanto mesana koyoka tozo kangote. Ongo bisabiso kisi nini na lobe onte kisi na ndenga bonganga na bi remède ilo oni oyaki nango pour te fonctionnaire ou amesana chaque fois bambaka to bolaka di douceur ceinture parce que situation sociale ya malamu te bavana na kimia ba on dimelo point. Il faut peut-être tout n'a pas fonctionnaire pour que soit réponse vraiment et pas na bango, mais modestement je crois que secret, ce que vous Rosala, tout qui s'y n'est et Rosalobe qui s'y a dialogue. Secret à dialogue. Je crois que bateau baimbo kanano bateau mususu nano ba continue à profondeur il y a dialogue te, il y a importance il y a dialogue te. Ma solo, hein, fonctionnaire azay moto, azay n'a pas problème, mais ezanga kayepe tant mususu litoi. Aloba makambo moto ayokaye pe amona ke moto azo yokaye a na volonté à kosungai. À partir du moment où tu lances le processus il y a dialogue dès le départ. Na sali dialogue passerelle to pont il y a dialogue direct na ba syndicaliste. Na kutaye bango d'abord divisé na sali tout que na réunion moko tout à l'heure. Tout à fait. Na sali que na sangisi bango ensemble pour n'importe qui na divisé intersyndical national. Il y a l'administration publique. Na Sangisi Bango. Et puis, na sali une deuxième passerelle, Topon, il y a dialogue direct na base. Face à face, face à face au Farafara, na VPN. C'est pour permettre, sans protocole, qu'un agent public, un fonctionnaire, aille au Monangai, aouti na Mobutu, Ngiringiri, Masina, Maluku, Moussous aouti Bukavu, aouti
Mbanzangungu oya uti na Katanga mususu na Grand Équateur baza ko uta baye pour na exercice wana dialogue ko solo na bango ko yoka bango et puis ba mona que oza ko comprendre situation na bango pe ozali ko zala na bonne volonté non seulement ya ko plaider na gouvernement pour na bakana bango mais pour na ko agir surtout pour na bakana bango bazo mona que toza ko agir favorablement ndenge orientation tozozwa pa mokonzi ya mboka papa Félix Tshisekedi na coordination experte ya premier ministre le roi azo sangisaka biso de temps en temps pour na makambo ya administration publique na baninga oyo bazo accompagner ngai na bitumba wana ministre d'état budget pe ministre ya finance eh bien toza ko kende na makambo moke et ezali perçu et monisami na ba fonctionnaire yango moni moi kimia on ezali parce que baza ko espérer o ya yebi que voisin na ye ba mécaniser ye pas comme une espérance que ba mécaniser o ya yebi que kuna azui numéro matricule yebi que ye pelobi tourna kozwa attaque autour ça langue avec sévérité avec méthode mais ba yebi que ordre ezo kota petit à petit ndenge wana ezo ko faire asseoir confiance entre biso ngai siko na na gouvernement na banque gouvernementale na ba agent fonctionnaire à l'État. Et ya nono epesi ngai na autorisation Massolange libakwa kotuna mutuna mibale na o etali SENSAP o ezali bongo caisse nationale ya sécurité agent public po yango ezali caisse e batelaka e bundaka pona situation penza ya bato ba fonctionnaire ya mboka otamboli pe ba province omonite chaque province a na réalité nango o etali bongo ba fonctionnaire ya l'État mais kasi boni bisika mususu ou installer SENSAP bisika mususu otiete critère ni ne memi yo pona choix ya kotia personne na okatanga mais tout otiki bango boeto critère ni parce que batonyo so ba nango besoin. Oui, absolument. Ya SENSAP pour la présence nango nesika. D'abord SENSAP ezali caisse nationale ya sécurité sociale ya ba agent public. On peut sa signification nango hein. En somme, caisse ya retraite ya ba fonctionnaire. Et yango gérera ba retraité. Hein? Parce qu'il faut makambo ezala clair. Alors, ils ont géré les retraités même à distance. C'est-à-dire que Rose Alozan m'a dit, même ceux qui sont que awa situation dans ceux qui va basculer na SENSAP, yo comment na kambalamo compte na yo et comment alimenter mbalamoko avec bancarisation et comment alimenter mbalamoko na pension comment retraité ou comment aux na pension na ya retraite. Chaque mois comment kozwa. On a forcément besoin de faire la démarche dans SENSAP, c'est automatique. Mais pour nous rapprocher quand même bateau, bazan na moi pokoso, à cause na moi problème administratif à aucun de poser na SENSAP, il y a mon nazo sala politique, c'est ça qui orientation, il y a pour ça que SENSAP est là partout. Et Mokonzi Mboka a insisté là-dessus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Qu'on déploie en gros dans l'espace Nyoso. Et vous avez na bisika yotangite. C'est vrai qu'ils avaient déjà agence Mongweze déjà na Lubumbashi, mais bah agence Ekofungola na chaque chef-lieu dans un premier temps. Il y a bah province. Bah travaux et c'est bandit dans Bujimai, bah travaux et bandit na Kisangani. Ba travaux et kobanda prochainement na Mbandaka ezo kende na Congo central na Grand Bandundu et je crois na Kikwit na Grand Bandundu et puis na Sankuru na Lomami na Kananga na ba province nyonso ya Grand Katanga na Olomami et puis na Kolwezi na Tanganyika pe lokola na Goma, bah travaux ezo banda le mois prochain, na Bukavu. Donc, dans chaque ville, agence SENSAP. Quand il y a des problèmes, il y a province dans province, des difficultés province dans province que présenter. Oui. Non. De manière totale, parce que le problème, il y a retraite, ils allaient partout. Ils ont se posé partout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont géré les retraités? C'est qu'ils allaient partout. Pour des problèmes, il y a des démarches administratives. Mais Nazoloba, tous les fonctionnaires n'auront pas besoin de la démarche, d'autant plus que situation avec aujourd'hui l'évolution et la technologie est comme automatique. Bah tobako basculer balamoko, le rôle la paye est bancarisé
Sensap aza ko capter kaka numéro wana ya moto et azo verser les mbongo na ya pension sauf ceux qui moto ye moko alobi ke bo changer na lingi su kozwa na compte bancaire na ngate le na komi retraité bo pesa par exemple na M-Pesa to na Orange Money j'espère que non ça la publicité te awa et bien na ba mobile money wana eh bien ba pesa du numéro na ba komi continuer mbongo mbala donc ça dépend de lui à tout moment ko sala yango et ba ça li un système ya ko sala que même à distance ou contacter Sensap pour que ba bongola makambuana ya compte. Donc, ezali qu'est-ce moko ezali nouvelle, ça a été créé en 2015 hein, je le rappelle, bisotozo redynamiser en gros pour na sala en sorte que mitindo yo mokondiambo apesi ya ko valoriser retraite parce que retraite na mboka na biso zala ki peut-être rolobela yango ezala ki na mabele retraité azalaki moto pamba ko kende retraite azalaki lokola ko kende na liwa et tout yango tozo linga sikoyo to valoriser boka ki dernièrement réforme to salaki ya ko faire basculer 113 000 retraités et rentiers au bazalaki na système ko futama na l'état na maboko na système octroyé ne ba benga na li français eh bien moto ba bande ko zo 8 000 les lois communes à plus de 100 000 wa bande ko zo 20 000 a commune à 140 000 12 000 à commune à 130 000. Augmentation à plus de 800%. Et salami, na magie wana ya système contributif, où ils allaient système ya solidarité intergénérationnelle, plus tozo matissa ba salaire de base, ya ba actif, eh bien, ils ont vous financer retraite où ya ba passif. Donc, ba fonctionnaire bazala na assurance que Sensap est aucun de partout. Lobby na mboka na biso soko lobby fonctionnaire ezalaki na lokumu soko katika na ngambo okena braza un fonctionnaire ozo sentir que azana lokumu makasi mais ba parents ba koma ko boya mwana na ya mwasi akele bana fonctionnaire osoki c'est n'importe pas fonctionnaire ya l'état zala wana mboko na bina muki wana bobamba ba senti ba sapate toboka wana est-ce que avec Jean-Pierre Liaou lelo na tête il y a ministère et il y a fonction publique. On peut dire que fonctionnaire congolais rozongela le fond na lo lendu naye. Wana ya liboso ya mibale, il y a des secrétaires généraux qui sont devenus presque des chefs coutumiers. De chefs coutumiers. Mon papa moko sa combien na 70 ans à sa secrétaire général. Na yebi mibale na bo otanga kombo. To ka yipe na couloir à fonction publique, il fallait au nommer ba secrétaire général mususu. Mon dit solango. Et bien, tu as de vice-premier ministre. Parce qu'il y a des secrétaires généraux qui sont devenus des chefs coutumiers. D'abord, dans mon tour, il y a Liboso, vous avez raison. Tant que le lobby qui fonctionne, mais le lobby il y a Moussika, vraiment. Parce que le coup, il y a fonctionnaire, et là, il y a Mabélé depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Tout a 30 ans, 30, 40 ans. Depuis les années 80, déjà fonctionnaire, à comment qui m'ont topé en mais petit à petit, je ne peux pas avoir la prétention qu'avec Jean-Pierre Liaou, Dion se co changer. C'est prétentieux. Mais na banza que na vision mon kondiambo katier, il y a coupé sa importance dans l'administration publique. Je vous rappelle que Nazali vice-premier ministre, il y a fonction publique. Soro cité dans le gouvernement moko depuis 1960, oyo ministre oiseau kamba fonction publique azaki vice-premier ministre. Le Bédanga n'a pas passé dans le Lukaki, n'a pas quitté. C'est dire toute l'importance au Mokondiambo kazo pesana na secteur wana parce que ba pesaka rang protocolaire na sika oyo mo na peke loko wana esengeli na moment wana ezala rehausser au plus haut niveau. Donc ça veut dire que volontaire Mokondiambo ezali amatisa administration publique parce qu'il y a à comprendre que mboka tant mon côté et ko tambola sans qu'on dispose d'une administration publique forte. Ce qui est administration publique est alité, eh bien, l'État est faible. L'État Congo est faible, Congo est tambolate. Oui, mais bien sûr que Congo est tambolate. Congo est une image d'administration faible. Administration namabele, eh bien, Congo namabele. Administration, ce qui est télémi, Bozota Latiko, fonctionnaire, comme agent de développement, agent créateur et à richesse, ou à cotiser sa recette, ou à faire vivre l'État, l'État armati. Le lot, ben, fort Zozala, Zosalama. Magie, ils ont s'opérer, par exemple, sur le plan, il y a budgétaire. Tout le monde a budget Zomata.
C'est parce que ça va venir, ça va venir, ça va venir. Parce que ce n'est pas automatique. Et là, automatique, parce que moi, c'est vrai que faut que papa ko ibati me fait ça biso cours. To manyolango malam na lingala. Automaticité za la raté. Ah bozumbo kuna bokabola. Zobe bozubo to panza. Il faut que yeba que ba fondamentaux et sengeli za la créer avant que suko richesse bano. Mais là on a demandé ko ba mutuya, c'est que sengeli fonctionnaire à la charge fonctionnaire à la créateur tant la zo créer. Eh bien, ce sont ces efforts croisés ba makasio tozo sala wana, ndezo sala que na ba réforme oyo ministre il y a finance Nicolas Kazadi azako sala. Na ba effort oyo ministre d'état il y a budget azo sala. Na ba effort oyo ba ministre sectoriel ba sala na ba côté na bango surtout bazako baza pouvoirs ya ba recette. Eh bien, na centre ya Masolo, il y a les fonctionnaires. Et ces fonctionnaires-là, il faut aïba na kozalani. Alors, nous agissons pour nous placer fonctionnaires dans des conditions psychologiques et malam. Ndeo na otioloba awa, azala bien traité, azala na sécurité sociale nae, garantie, atala avenir nae avec confiance, azala na gestion à carrière nae, et ça la manandenge longobani. Je rappelle que ba fonctionnaire mingi bazala qui va sur place dans la carrière, pas de promotion, pas de titularisation, ba mataka ba grade te, nyonso wana tozo sala que ezonga confiance ezonga moto abanda ko sala musala ndenge longobani. En ce moment-là, le coup na épé mati. Mais nazo mona plus en plus ba trop to ba komi koloba, il en fait un peu trop. Tant on signé moi convention pour un dispositif particulier à prise en charge à bas soins pour na ba fonctionnaire na ki ba to mususu ba komi ko utiliser quelques associations ou mouvements, il y a des jeunes, pour dire qu'attention, procédure, et tant qu'on m'a mis comme là, non, azo ça un peu mini pour fonctionner, bah congolais mais sous peu bazali. Attends. Olandi sama qui vraiment na procédure ndenge à la raté. Non non, procédure. Olande obisoto yo kaki. Non non. Binde koliya ou azo sala na mais alandi makamu ba respect ya ba octroi. Ce n'est pas tout à fait ça. Sur otali na sima. Respecta qui entende otoyo kaki ta so yo kolela. Oui mais sur otali na sima, policier qui est na sima, hein, et le remoussu moto ezali. Parce que procédure pour ça là on a na réseaux société, on net na DGSMP, makambo bandi bolanda ki yango na ba média depuis juillet 2021. Processus est bandi. Bongo signature et ko sala une année après. Yo ko ba ke procédure là na bongo une année wana zakiani. Procédure sur procédure. Association citoyenne. Oui, mais baza informé, je comprends, c'est pas un problème. Na rosé dans la association. Ou balinko sala ba jeune ou balinko sala ba association wana. Ba eba kana sala ba vérification avant quoi affirmer parce que ba structure est connue, ba DGSMP, tout ça, toutes les procédures qui tout à fait respectées. Il y a un boketo signé et encore que prise en charge spécifique, il y a des fonctionnaires, ils allaient dictés par la loi. Loi, mais comme on lobby que c'est vrai que notre Mokondiambo lobby, par exemple, couverture santé universelle. Pour la Congolais, vous avez projet mon nene oyo Mokondiambo kaché, au gouvernement, vous avez qu'on travaille pour réussir. Mais fonctionnaires et à l'État, partout dans mon pays, alors vraiment avantage là. Dans cet article 55, il y a statut 51, 55, 56. Et ça qu'on définir avantage frais funéraires, moi soins de santé, fonctionnaire tout d'abord on intérieur, tout ça l'État couvre kayango. Ce qu'a couvrir yango, ingo batte ka sali injustice. Mais pas fonctionnaire qui veut. Si vous avez fonctionnaire à l'État, vous avez bénéficié d'un avantage. Si vous avez il en fait un peu trop. Petit à petit, nazo mona, mon kende tozo sala. Tozo matisa moi ba salaire yango, tozo matisa moi tozo aligner ba tona ba prime. Nazo mona quand même ba cravate comme kolata mante fozolo. Ça pas to comme kota moi cirage. Et nous espérons que mingi o ba na système T salarial, mingi o bazali exclu. Ba fonctionnaire est belé. Et on a ba qui passif mingi to kuti sans rémunération, délaissé. Ba ngonyo soto ko kotisa ba ngona kati ya bateau. Pe nazana kolikia te na molende oyo mokonzi mboka za nango na intelligence na détermination le premier ministre za nango na volontarisme obiso toza ko afficher na collaboration na ba ninga na ngao na écosité ya na gouvernement
tokolonga etumbawana ya ko rendre na fonctionnaire dignité na yenata qui perdu par le passé. On a ba secrétaire généraux on a des problèmes na tchaki ordre de priorité. Na terme ba kobunda pona ba salaire, pona ba IPR ou non tu loba pona ba mécanisation et autres. Et tu vois qu'il y a eu un peu plus de temps parce qu'il y a priorisé qui y a un secrétaire généraux. Mais j'ai traité aussi cette affaire à secrétaire généraux. Et je crois que ça sera chose faite d'ici là. N'a pas si ma promesse mingi n'a pas sous promesse awate. Et donc le blocage n'y a na souka qui liwa ya personnel en tout cas secrétaire général ya portefeuille. Naza ko nommé te. Le secrétaire général secrétaire général déjà nommé. Nommé par le président de la République. Et bon, et sur proposition. Maître Bango, sur proposition, bien sûr. Mais c'était déjà fait avant que moi je n'arrive. Un document, le ministre et le prédécesseur, non? Oui, à Salaki. Oui, mais parce que il y a des choses où Salaki pas bien comprises et puis mal ficelées. Nakati. Par exemple, ceux qui ont nommé secrétaire général, c'est un problème. Le ministre de la fonction publique ne fait que affecter. Il y a affecté déjà. Ce qui est directeur, par exemple, on a aussi résistance au bandai Kozala et qui toujours Kozala, mais nous allons affecter le secrétaire général. J'ai déjà obtenu autorisation à président de la République et à premier ministre. Et puis, toko fungo la perspective d'avenir pour na directeur au barozala nommé et puis secrétaire général prochainement et puis pour clarifier cette question est-ce que faut-il on va ça la concours ou pas. Le fait est que on va ça la concours mais moi je ne tiens pas compte na ba ça forcément ba concours, je tiens plutôt compte na ba qui nommé la liste na ordonnance présidentielle bangonde na ko affecter bango et puis tango ba éligible na retraite na retraite comme éligible l'année prochaine on peut na retraite et te renommer secrétaire général Moussous. Ainsi de suite. De ce point de vue là, il n'y a pas de secrétaire un seul, il y en a pas. Chef coutumier. Oyebi que azai mokolo, asakomi mokolo et tout ça yeba ki akokende na retraite. Papa Koima lo bamboka yo. Oui, merci mingi na ministre de la fonction publique. De Jean-Pierre Liaou et sengo mingi pona ngai lokola na zape fonctionnaire et senga to na malam awana kati ya République démocratique du Congo fonctionnaire azana salaire topé gouvernement ya école na biso ezana politique et salariale pona ba fonctionnaire pour ce que natali nga na mona koloko ezaité fonctionnaire tango ya kala de communiste azala ki moto monene azalaki moto soki afutami zando ba magazine nyonso eningani mais lelo ezalaka sute car ezalaki fonctionnaire lokola molakisi ezalaki nde penza bakala ko ya lokumu soki mwana na yo abali molakisi abali fonctionnaire c'est que abali mobali ya solo mais lelo ezalaka te yango natuni ke politique salariale na kati ekolo na biso gouvernement ya biso ezalaka to pe ezalaka te po na mona esika mosu ezali te ba location familiale ezalaka isu et mona na kasu te na ba entreprise mosusu makambo te lokola ya 13e mois ezalaka isu te tozali kokende wapi 62 ans ya indépendance des communistes. Papa quoi? On a posé à moi concision hein, dans la réponse hein. Moi. Oui, d'accord. Bon. Je comprends. Mais tout n'est pas tellement. Les pesali très important que je sais dans la pédagogie, mais n'a pas répondre quand même dans mon tour on a papa Koi, vous avez tout à fait raison. Vous avez raison tant que parce que on emboîter les parents de Kozulu tant que Kalamena tout dans mais Kalawan ozo remonter jusqu'à quel moment mais c'est pas important. Vous avez nati nezali que vous êtes conscient du fait que effectivement tous indi na lobaki yangwa to kuti vraiment makambo komi na mabele. Si vous savez que détruire c'est facile, que construire système yasika ezwaka tango mingi pour que to zonga siko tango nungo wana kala wana na ebike na ndenge ya bosolo et que biso tango mais le plus important ezali ko banda yango to bandi processus to bandi
moi, je suis convaincu que Nazana Kolikia, en tout cas, que Ekomemabiso vers le bon port et que toko rendre na ba fonctionnaire dignité na bango pouvoir d'achat na bango. Pouvoir d'achat. Est-ce que alors politique salariale au tozanango lelo parce que les anguités ezali mais ali politique salariale moko injuste. Aux ali porteuse il y a beaucoup de disparités, beaucoup d'inégalités et politique salariale wana sengeli à la réformer. Na senga kiango oloba kiango solennellement dans le Conseil des ministres, puis na senga ki autorisation il y a chef de l'État, puis à Premier ministre pour que ba autoriser ngai na piloter réforme wana ya ko changer politique salariale pe bandimaki. Tozali siko ko étudier, je crois que toza 70% un processus il y a kotonga politique salariale autolingi que ezala beaucoup plus juste parce que le rozo loba. C'est vrai. Na ba administration mosusu rokuta il y a des fonctionnaires au bazar au futama on dirait montoze na mboka bapaya. Ah, ouais, na prime, na salaire de base, il y a 240 000 francs. Prime, mon sous 1 500 000. Deuxième prime, à 1 million. Moi, plus mon sous moi 700 000. À 5 000. Mais au coup, mon sous, on a le même système. Des fois, on a la même administration. Zéro prime. Zéro salaire. Et si quelqu'un est d'accord, na politique, on a na place yango. Yango, il faut changer. Yango, nazo beta 7, nazo que tozako bunda pour que politique salariale à Sikeya, et tout ça non plus une mécanisation progressive, Nazako Bunda. Pour obtenir principe, il y a mécanisation générale pour que moto nyoso à côté d'un fichier à salaire, fonctionnaire nyoso, et tout ça la rationalisation, il y a prime pour réduire l'écart aux qui exister entre l'administration, d'abord entre l'agent dans l'administration, entre l'administration et bango. Nous avons un budget kuna likolo, boya sport baki para bango te, développement rural batiki bango, bazu oya environnement, ba disparité on faut ko réduire yango le plus possible et puis disparité enfin entre Kinshasa et la province. Dans une même administration, parfois on a moteur bazali mieux traité que na Kinshasa. Kinshasa zali Congoté. Donc toza ko agir maintenant pour que ça. Mais processus ezali en cours et nous espérons vivement que d'ici là, tu vas avancer pour que, petit à petit, cette nouvelle politique salariale et permettre à fonctionnaire na dignité na héros et perda kiango pe pouvoir d'achat na pour que tango azui di futa aye bandenge nini na ko bouger na on ko relativiser mo ke point obake bon la bancarisation. Peut-être technique les sous que ceux qui massent un bon bafuta mi nyonso so par na marché montaza na ni na banque pour que ceux qui salaire na eleki azwara mondamo ça n'aura peut-être pas le même effet mais tolingi quand même que fonctionnaire a zongela pouvoir d'achat yango ba effort toza ça pour na robana romatisa bango ndambo pe ko rationaliser pour que moto nyonso a kotisa na ko annoncer awa peut-être ko profiter na micro na bino pour na roba que na mikolo ezako ya après ma solo nazo solo la ba négociation na ba syndicaliste na ko annoncer mécanisation générale na 2023 pour ça que motonio soit dans un salaire de base surtout azala na wa kota na kati ya fichier à salaire na rosala en sorte que na gelé nano kaya batoyo bazali déjà na salaire parce que et là toujours continuer comme matisser là-bas bazana nango déjà alors que dans le même système bato bazana zéro bazali conséquence au bazana zéro bazotika na zéro au bazana nguma ndambo bazo matanda ndambo. Alors, toujours créer une administration à double vitesse. C'est que moi je veux, na lingi moto nyonso à kota na katia masua. Wanezali ba orientation na zui na lobiango clairement na mokondi mboka. A lingi sous système wanezalate ya bato bazali ba non payé système boyokaka. Bato nyonso ba kota, na ko geler ba augmentation, na ko sala en sorte que bato a aucune retraite 10 000 personnes mbula oyo.
paie 30 000 dans Bola Sima, on va remplacer à mon côté, peut-être une personne sur deux. Et Ndambouana, tout le en sorte que condition, il y a des fonctionnaires, et ça l'a amélioré. Alors, Excellence, les Cambodgiens sont bateau Ndakisa, Bakufa, Kala. Bazwaki indemnité de sortie na bangote na ba retraite ba kendaki. Au Salabon. Bakufa. Oui. Bazwaki ba indemnité de sortie. Écoutez, c'est vrai que Bakufa et l'autre aliboso que au sala. Batika ba famille. Ezako koti sa ba famille na ba on a ba droit. Et l'autre au sala yango wana. Ko fungola ba droit de veuvage, ko fungola ba rente pour orphelin, pour na ba bazana critères. Parce que pour la petite histoire, dans la face, de plus en plus, depuis tout ça, les réformes et le basculement dans le Sensap, dans le bateau, il y a la réclamation pour la rente, alors que dans AGC le cas. Kaya Souka, il y a 63 ans, il y a qui na bureau pour réclamer droit, il y a rente, il y a depuis 37 ans. Vous vous rendez compte? Depuis 37 ans, il y a droit, mais rente. Donc, papa a 68 ans, pas orphelin. Bon. Papa a 63 ans, orphelin. Papa a 68 ans, même il y a 70 ans. Missous Bazali, 72 ans, dernièrement, dans Kananga. Papa est encore orphelin. Vous voyez, à sa carrière, non, orphelin, parce que depuis 1970, papa n'a pas Koufa, à Zorambongo. Donc, il faut que Babilo, qu'on a tout, que l'administration, ça a des règles. C'est vrai que les règles, c'est la moins dure, mais ça a des règles. Agia, pour aux orphelins, ils agissent dans 18 ans. Plus 5 ans, plus 7 ans, ce qui est autant la classe. Ce qui fait que, il y a Souka vraiment, et Ali, 25 ans. Ce qui moi, on a 18 ans, à la qui est l'attestation de scolarité, il y a droit à 25 ans, de droit et s'éteindre. Veuvage, veuve, à vie, Vinemubimba, à condition que, à balate. Ce qu'on s'est remarié, droit et s'éteindre. Moi, la mboka liaou ya solo zali VPM autonomie politique te mettre dissocié en côté. Auto betel solo disparité. Le lombo keningani. Li solo $21,000 ou ba député bazoaka. Au quoi ça solo parce que ça li quand même carrière na makambwana, directeur cabinet ancien président assemblée, député national. Donc ça au cœur membre belé les cara. Les polémique les alliés tant on le dit disparité. Et ça, rabino ndengeni, bino bayi politique, so tali, ba mbongo bino bozwaka. Na oyo fonctionnaire à ce soir. Fonctionnaire à cause de libellé, mais pour la moto moko à voter non, pour à voter oui, à $21,000, il y a salaire. Yo moko na kation so mon andeni. Yo motoza à la tête, il y a fonctionnaire de l'État, ozo bunde la disparité. D'abord, chiffre aux Sangaï, n'a vérifié en hôtel, n'a bien hôtel. Mais ce n'est pas la bonne source. Le commentaire Fayolo, une bonne source de information, hein, parce que tu as eu ban cher, des fois à Montakayango. Mais je crois que chiffre d'abord n'a bien hôtel, mais en même temps, j'aimerais dire que dans notre pays, il faut pas je n'aime pas trop niveler vers le bas. Il faut niveler vers le haut. Faut pas jouer sur les colères des gens par au la politique. Parce que wana ezali le rôle à Rolingi qu'on diviser peuple, qu'on diviser bateau pour ça la politique nayo. Ce n'est pas une bonne méthode. Hein? Ce qu'il nous faut, c'est faire en sorte qu'il faut retirer Montagnon vers les hauts. Il faut pas que ça la raba moi je suis pour dans tel diminution, il y a train, il y a train de vie, il y a institution. Et il y a les directives présidentielles. Président de la République Kaloba qui a un conseil des ministres et ministre à communication, à Randa qui est en public. Et c'est connu. Le premier ministre, même dans le budget où tout ça a voté, tout ça qui va réunion lobby, a matérialisé en haut pour diminuer. Alors, calcul où il y a des députés, que débat en haut dans l'Europe en France, à rémunération il y a 6700. Babakisi invisible il y a l'icolo il va foutre à assistant babakisi il y a billet à vacances babakisi alors nous va sangisi après boye kolengi salango peuple il faut ça la attention. Moi je ne crois pas à cette façon de faire de la politique. Je trouve ça c'est irresponsable, excusez-moi hein, de dire ça clairement. Il faut
parler du vrai débat. Et le vrai débat aujourd'hui, il y a une disparité entre d'un côté, soit n'a rien, soit n'a sémakas. Il faut qu'on matisse ça bango likolo. Il ne faut pas vouloir rabattre tout le monde. Tu peux prendre bongo ya olobi que tu supprimer assemblée, tu supprimer sénat, tu bongo on a to kaboela ba on a sur temps sur $5, $5. Ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est créer des richesses dans ce pays. Il faut se poser la question de savoir pour nani nimbo canabiso avec potentialité économique au Tozainango, avec potentialité ressources au Tozainango, avec richesse yamabele au Tozainango, nyamambisi mai. Pourquoi tu es incapable d'avoir un budget ou en sorte qu'un huissier a soit $1,000 ou $2,000? Pourquoi le coup dans la bambo comme ça? Ce n'est pas impossible. Et nous, les responsables politiques, il faut tout travailler pour nous changer de paradigme. Pas pour diviser les Congolais. Pas pour dire ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça être responsable politique. Être responsable politique, c'est parler de vrais débats. Et le vrai débat, ce n'est pas moi je veux être président, moi je veux être ministre. Le vrai débat, c'est mettre tes idées sur la table. Que faut-il pour créer de la richesse? Dans le lobby, clairement, parce que bon, le poteau limbi sangaï, mais débat est solo, bitumba est solo, nambo canabiso, et ça dit qu'on crée la richesse. Et ça dit que ça la temboka est tellement. Qui t'a tombouana, ma belé. On a un faux problème. Ce n'est pas un faux problème. On a un faux problème. On a un épiphénomène, conséquence, il y a une politique, il y a ma bé, il y a oyo, tout ça là depuis 1960. C'est ça la réalité. Il faut changer de paradigme. Il faut créer richesse. Tout ça la politique, le rôle de papa batimba lobby. Politique salariale plus juste. Et donc, on a lobby pour un régime parlementaire, au lobby qui a qui dire cab, na parlement, na que d'abord na lobby na eu la réserve sur chiffres, parce qu'il y a des chiffres en net. Na que suppléant pour na. Voilà, na des chiffres bon, suppléant des députés, il s'assume en tant que tel. Il s'assume. Mais maintenant, sur le plan des chiffres, na que mingi basala raba étalement y a ba charge, parce que ba élu comme partout dans le monde, basali à part salaire na bango. C'est vrai, il y a une petite prime, il y a une prime de fonction, et puis après, il y a des billets, des frais liés à des vacances parlementaires. Donc, ils ont mérité Oh, mais mérité quel chiffre d'abord? J'hésite sur le, je mets des réserves sur le chiffre, mais dans le lobby qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas à comparer. Donc, il ne faut pas revenir à chaque fois que le bataille député a Zouaraboé, Bino Zouarelo côté, et donc, Mboka, ma pataille est la bateau. Il faut dire qu'il faut qu'on réduise le train, il y a vie, il y a institution, c'est ce que le président de la République a lobaki. Après, si qu'on compare le salaire entre députés et huissiers, non. Et vous avez toujours différents, comme les dans Mboka Nyoso. Mais ce qu'il nous faut, c'est que la papa Batiba Lobaki, na politique salariale juste, paix équitable. Aux ali porteurs, il y a moins d'inégalités. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que ce que ali bongo, et c'est ce que la siko, mais na kati ya administration, on a parlementaire, oya zwakaboni, pe na mboka, et ali ndengenini, comment on va réajuster, motonyon, ce qu'on niveler vers les hauts. C'est ça le plus important. Et non pas jouer sur ma considération. Je trouve cette attitude assez irresponsable. Moi, je Jean-Pierre Léa, le bac à Makamba, il y a retraite, il y a le coup, la caca, on a moins d'août 4 000 bakokende, puis on a 6 000. Le coup, est salamité mois d'août et 6 000. On l'a quitté au salama na sanza. On a retraite. On a retraite. On l'a quitté 4 000 déjà na sanza oyo et 6 000. Est-ce que tant qu'il peut monter, on a bakei pe bongo? 4 000. Bazo kende mbula sanza fin d'août. Si on a lobby bazo kende, ça veut dire que oui, ou t'es il y a un lobby qui va payer, ça veut dire que acte est allé signer, processus est payé et bandi. Bazo bambo on a bango na ba banque 4 000. To bandi si go processus il y a 6 000. Bango ba kende na octobre. Donc au fait, avant fin de l'année, tozo kende ça 10 000. Et puis après, l'année prochaine, Mboka Mobimba, d'abord équilibre na sali entre administration et équilibre entre provinces, entre territoires. Chaque territoire a se retrouvé dans mon quotidien. Et puis je souligne, Maman Solange, que tous autres titres de rare en retraite étaient dans Ndengwana, qu'on signe un acte dans Ndengakala, Nazar géré qu'il y a 370 personnes
il y a ba régie depuis 2017 pardon, ba soit qui ba acte na bango ya retraite mais ba zwa mbongo na bango ya indemnité de fin de carrière te. Je crois que papa Koyibati m'a ébi Kamboana. Oui, il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire. Et le long de tout ça là que to fout à bango et ba oyo bazo kende ba onyo ba. Ce que j'ai fait maman Solange, c'est que j'ai agi pour na consolider ba biloko wana. To kutaki arrêté pour na okende retraite $2000 par agent. Toutes catégories confondues. Le lot automaticien on a 10 000. Au titre, il y a frais de rapatriement, 10 000, 8 000, 7 000, 6 000 yasuka, selon les catégories. Souka bongote, plus salaire de base, fois 12. Aux humains enveloppe nayo, au pays na retraite, mais le mois prochain, on a basculé automatiquement na Sensap, à Romiko Futayo, retraite au automaticien, on est dans le bac à augmentation. Donc, beaucoup de gens il faut rationaliser. Il faut gérer mal. La RDC compte combien de fonctionnaires et puis a mis balé engagement dans la fonction publique. Et ça par Djalé le Fatibé, tout ça par compétence. Mais question c'est souvent, je dirais d'abord dans la dernière question, pour la côté dans la fonction publique, ils allaient par concours ou par sur-titre, à titre exceptionnel. Les lots aux autres cadres tous ça la marambuyaena. Prochainement, on continue à clôturer les sous parce que ça il y a comme d'adanae vraiment personnel. Clôturer 7e promotion il y a ENA. Concours, tout ça là qui a on a IGF, tout et ça là on a structure mon souci à l'État, on a service mon sous. Ou alors sur titre, selon ma compétence, on peut au quota, mais plus de questions, il y a au quota, Namrambo, il y a Badjalelo, parti politique, Moutouté l'a recommandé. Militantisme. Alors, Moutouna Moussou lobby. On a combien de fonctionnaires? Fonctionnaires, nombre de fonctionnaires. Tant on a Komaki, bah, il y a que na Kinshasa, dans le service central, c'est 450 000. Et dans la province, 1 080 000. Statistique dans la Angola. On a sali frappe en version 2. On a numérisé NIOS pour nous certifier. Processus de certification et P6 113 000 à Kinshasa. Sur les 450 000 oui, oui. Et P6 113 000 dans l'intérieur et P6 600 000. Premier processus. Deuxième processus, Tobandi a la certification, to comme une identification. Il faut que yo moto ya otia misapina mis tout le monde a kezayo. Oye, bazio ba photo ba bilo ronyo surtout. Et aujourd'hui na Kinshasa, ba oyo bazali na processus wana, et ça 73 000. Sur les 113 autres déjà certifiés qui, on a certifié, na ba msusu bazali déjà na ba poto. Aza na Canada, oui tanga yo ki certification, aye, astali akei. Maintenant na identification, akatani. Ezomona analyse sous-souté. Na intérieur, tozo banda le 15 septembre, Kinshasa tozo kisango le 15 octobre, et tozo tosali 50 administrations à niveau central, et tikali 9 plus 15, donc 24 administrations, 9 est en cours, 15 bazos est là, et puis ça sera sans préjudice, na descente dans la province, et na fin de l'année, alors totalement nombre de fonctionnaires, mais la prétention on a moins d'équité, hein, digitalisation, d'équité nombre et je crois que ça permet de maîtriser effectif dans l'administration publique. Tout le gouvernement sera fictif parce que Betty dit cela, on paraît que chaque année presque 140 millions de dollars, hein, et qu'il n'y a rien à foot à bateau, ça ne méritait même pas. Pour Betty, il y a dit cela à 34 cartes. Bazwa ki na moto moko bat musu balobi VPM azo sané ça va à la Kinshasa te makambo esalama partout wa le rôle extraterrestre toni po makambo eza normal donc vie ya ba fonctionnaire mbe yango eza masolo banque Lambert eza masolo ya lenge pona surtout na administration bato bazora bon moi commentaire parce que et c'est ça qui tourne na ba réseaux sociaux moi commentaire parce que ba vie a quand même partagé ba bitika tata bato. Oh, menina, au tinde la police. Question, il faut tout dans Kezali. Bon, enveloppe, vous perdre par rapport à l'agent fictif. Hein? Oui, pour l'agent fictif,
effort, il y a assainissement et salama. Il y a un entour le bango awa. Mais chiffre au PC, il y a 140 millions, et ça plus oyo, ils ont un budget annexe. 140 millions dans le bas qui peut-être qu'il y a une interview. Et le budget, ils ont perdre dans le budget annexe. Budget annexe, ils ont service aux unions, ils ont fonctionné autour de l'administration. Moi, ma cellule, moi, ma microstructure, moi, ma agence. Comme un kilo, ils ont quota sans contrôle. Pe service mususu, ils sont éligibles pour émerger dans le budget annexe pour que l'État soit en charge. Il y a un que na contrôle makasi pour capter les moyens contrôle wana et kobanda le mois prochain. Mais fictif, tous perdre plutôt plus de 240 millions. Tous perdre mbongo ebele. Aujourd'hui, tous capter mbongo wana. Le roi nazo kanga ba robinet. Le roi nazo dégager ba tunions au bada na qualité. C'est-à-dire que ceux qui na moni que ozali na numéro o ezali ya clarté na bloqué salaire na yo. Ceux qui na moni que ozali na numéro matriculté. Yo za na numéro matriculté, on a fonctionnaire té. Oza na fichier ya paye ndengeni. Na bloqué yo. Ceux qui na moni que ozali 3 salaires. Yo mutu moko na bloqué yo. Ceux qui na moni que moto yo za na numéro na ye. Yo zali na 30 ans. Mais numéro matricule ba pesango il y a 50 ans. C'est que zali atata na yo to ya noko na yo. Numéro matricule d'emprunt na bloqué ango. Alors accumulation a bloqué ba 112 000 cas bloqué. Oh, on a bloqué, il y a irrégularité. Donc assainissement on a monté ça rappelle que toi il va encore réduire. Vous savez que avant enveloppe salariale les bandeurs qu'on soit 70%. Tokiti à 65%, Tokiti à 50%. Aujourd'hui, tout ça, comme on a 41%. Et le ministre des Finances, à l'Oba Kiango, il a dit, raison, il y a assainissement, résultat, il y a assainissement, puis évidemment, il y a performance, il y a service, il y a régime, ils ont combiné, puis ils ont bien. Nous allons continuer sans désemparer. Quand au lobby, il y a moto, il y a 34 cartes. Parce que ma na justice, na justice, justice est élucidé en gros. Bon, nayebi que Banque Lambert est zalaka. Nayebi. Nazali kinoa. Nayebi que Banque Lambert est zalaka. Donc abatoazo lo ba poto oui, nazali nasali ba quelques années na poto, c'est vrai, mais nazali d'abord kinoa. Banque Lambert est zali na mboka na miso depuis longtemps. Mais Banque Lambert ezali moto a déficit mbongo na suka sanza opesie na mwa ndenge boyokanaki. Mais oyo nga na esalinga nzoto malili ezaya ko monate moto ye moko akende na banque to na ba partenaire o ya banque ndenge DG ya Equity Bank aki ko clearing ezaya vraiment banque te mais ali ba agent o ba collaborer na banque pour ko faciliter ba opération ya ba paye. Eh bien où il y a devant guichet wana, autant dit 34 cartes, il y a bateaux différents, sans procuration. Au bandit ko zobambongo bazo beta bazo zobazo. Car au lobby car que non, ils ont banyongo nangai, j'ai trouvé que ils ont qui anormal. Il y a mon abenga qui police et mais kako élucider cas, c'est tout. Mais tout de suite DG a Equity BCDC a réagi à lobby que ils ont normalité, ils ont violé ba règlement au tozalakanango entre biso na bango ba partenaire wana alors to annuler to suspendre collaboration na 3 agents au basala kimbeba wana. Donc vous voyez que quelque part bango moko ba reconnaître qu'il y a anomalie. Alors donc et puis loko donc sous qui ça na dossier on a dit que na posé question na DG ya Equity BCDC na bipona nini ba agent au bazali na salaire na bango ezali mukie basoko ko nouer des bouts de moitié. Et bazo ala obligé ba recourir na Banque Lambert, c'est que bino banque bozo pesa bango ba créditer. Parce que tout ça qui to sala ki bancarisation. Et ça pour na permettre montaza na compte na ye, aki na banque, ako ko zo avance, abi VPM et loko wana ezali, soko pesi biso ba instruction to ko renforcer en haut. To commission oti na 75%. Le lot c'est quoi agent nyon soye ba que so na salaire on a acquis na banque to consolider on a ba banque nyoso pour que moto a na facilité ya que no benda moi et loco so na moi na maladie moi problème a bendi moi avance na salaire na ye
na pourcentage moko dérisoire tango wa refuta et zipiango mais non pas aucun de s'exposer na bateau baza ko exploiter ba on na lolenge wana. Excellence pour nanga na ko sukisa na mwa mituna mimbaleo ya liboso ba bibembe na ba mamaye mokone tonda na ba fonctionnaire soka kufi ko kundeza ka toujours matata ya mibale transport ba fonctionnaire telelo ekenda wapi liboso ya fonction publique kamona ka jisu yango te koma na ba taxi bisi ya bato faux tête au lobby boni. Oui, question na ezana motuna papa koy ya solo vous avez vraiment fonctionnaire ya solo. Toza ko to engagé makambo ya transport ya ba fonctionnaire toza ko sala commande pour na ba bus de fonctionnaires na été au courant mais en tout cas to budgétiser en gros déjà na budget ya mbula 2022 to ko acquérir malheureusement salami na moi souka moi quelques bus eza mingité mais vous avez déjà un lot ko banda ko soulager et puis en 2023 surtout moi charroi est comme un peu important pour permettre à ma fonctionnaire baza na ba facilité ya mobilité donc il y a transport bibembe vous avez peine raison na lobaki yango autant na lobi makambo ya dispositif autozoa qui a soins de santé hein convention elikia oboyokaki justement c'était pas pour couper sa contrat dans l'hôpital moko pakala pour na balbai qui on est ba sélectionner hôpital moko a sélectionné convention ana ezali na objectif mibale objectif à liboso ezali que l'état a sunga ba fonctionnaire na soins de santé ba liste ba maladie ezali na sima ya convention pe convention en gros oyo ko faire intervenir un partenaire extérieur et kozala na ba hôpitaux généraux nyonso de référence na ba ki ba hôpitaux à l'état oyo ba ko banda ko bénéficier na ba matériel et na ba appui en médicaments pour na ko yamba ba fonctionnaire dispositif mo kozala ko identifier ba fonctionnaire oye carte biométrique otozo pesa bango wana soko tieboye e bimisi photo na yo na famille na libota pour kozwa ba soins oyo ba liste na ngo ezali na ba opération na kubota mabota ya ba mama tout ça gratuitement pour na ba fonctionnaire ezali mibeko ezali loi invention na ngaite. Deuxièmement, il y a les frais funéraires. On appelle Mibeko. Article 56, il y a loi portant statut à fonctionnaire. Je sais que l'État a kunda Moussali naye. Alors, il y a un groupe, ceux qui te bandit d'ici un mois, il y a un moment que désormais, ceux qui fonctionnaires à Koufi, ils ont sous cotisation. Moi 1000, moi 1200, moi 2000, ça selon le cas pour que Akundama avec dignité, toi aussi s'appelle Kamboa. Pongo parti politique au Salaté, excellence. Oko créer parti na ote. Bon na ebike na cha moi biscuit. Na ebike na 2023 o cha so di baya na bumba na parti ni. Na yebi on connaît les joueurs et son jeu. Alors o cha di baya na parti politique ni. Écoutez, wana ekoya. Je crois que responsabilité Mokonzi Mboka Pesingai, ils allaient responsabilité bon comme on est. Surtout que Tali Makambo ya administration publique. C'est le plus important, c'est ce qui me préoccupe pour le moment. Vous savez, ceux qui Montonion se sengeli ils sera loin dans parti parce que la politique n'est pas dynamique. C'est pas faux. Mais ceux qui Montonion se sengeli sera loin dans parti oyo parce que bazo azali sous na harmonité na ndenge ya vision na ndenge ya projet. Il faut créer parti politique. Toko comme on a 1 million de partis politiques dans beaucoup. Ce qu'il faut qu'on soit créé parti politique. Pas du tout. Je crois que Mboka Nabiso, sincèrement, pour le Banandenga Bosolo, sincèrement, ba parti eleki. Et pas Nabiso ba parti et bayi. Hein? Eleki mingi. Et c'est que tout ça la politique Nandenga ba conviction. Parti politique est à la boutique. Hein? L'IAO lokola, moi, ba association de salama, ba dynamique par-ci par-là, ça la partie là. Non. Ce qui n'a pas dit, que na lingi na continuer moussa dans la politique, n'a pas la offre sur le marché. Quel est les partis politiques où ils allaient proches dans la conviction d'Angaï et puis n'a adhéré à la partie voilà. Faut pas toujours continuer dans la partie. Maman Sylvie n'a répondre clairement. Dans les ministres, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ce qui est important pour Nangaï, c'est d'accomplir mission au Mokonzambo Kapesingay. Pour le moment. Mais Tshisekedi pour le moment, je ne sais pas ce que c'est le Tshisekedi, mais dans la liste, Mokonzambo, c'est de notoriété publique. Sur le plan aussi bien historique, sur le plan familial, sur le plan amical, personnel. Lien Nangaï, le président de la République, est notoirement connu. Et donc, Nalali,
plus que jamais Simanae. Mais maintenant, sur le point de tourner dans la partie politique, oh baebi, mais ceux qui ont dans évité ou plus tard. Mais nous avons la 100 partie politique. Moi, Jean-Pierre Léon et moi, ma solo n'a pas pourquoi il veut. On attend. Moi, l'Iloba Souka, pendant la personne 30 secondes, que c'est l'Iloba Souka. Fonctionnaire. Et t'as dit un fonctionnaire. Bah, effort au beau sala, pour être moto na moto, peut azwa pas, aïe ba pete ye paye fois sunga na effort wana au gouvernement, à cause ça la pour na matissa, penza valeur ya fonctionnaire. Na mokusi. Bon, je crois que là on a Olobaka Rezali et Sengeli to bunda pour que Toyeba dans les dialogues nako solo là comment on peut marcher ensemble. Ngai na zoli qui a été volonté ezali eloko moko ezaka na puissance. Vouloir, c'est pouvoir. Ce qui bolingi solo ko changer, beaucoup changer. Et ngala lingi ko lobate, so to lingi ko redresser administration na biso, na ko ba fonctionner to redresser ngo ensemble. Na kati ya dialogue. Mokonzi mboka pesi nzela pour na ko moderniser administration. Premier ministre azali dévoué totalement pour na cause wana. Et ngai moko nazali plus que jamais engagé pour que to redresser l'administration publique. Objectif, ezaka que fonctionnaire azala na ba condition malamu, azala na ba salaire malamu, azala na environnement ya musala malamu. Non, objectif ezali congolais azala na administration ya malonga, azala na service public ya malonga. Soko komi na administration okoti accueil ya malonga, okoti service ya protocole ya mbio. Ozoluka papier, ozu yango na malonga obimi okay. Tolingi lobby toko na administration moderne. Ozali na monga fula, ozali na besoin koya na gombete pour na kozwa mwa papier na e-administration, okoki okota na yo na kati ya informatique, osengi papier, ozui réponse. Okoki otala na call center obengi bayambi yo otuni question ndeni nyosala mobali akufi pose démarche boye bapesi yo nzela osali oyeko sala ba demande mususu ko consulter yango tozo tonga administration lokola na bamboka nyonso ezalaka tolingi administration à niveau ba régie financière et administration intègre administration oyo eza ko sunga mbongo à l'état kota na caisse à l'état pour que administration fiscale par exemple et ça en sorte que Congo ezongela makasi na yango na bongo nde soki administration komi solide tokoyeba na kotombola mboka bandeko balandi boyebi telelo tozwaki penza moto aza na verbe ana maloba na monoko na bandi po tokati yango kutu po soki te tongo lingaki etanawa totondi botondi mwana mboka Jean-Pierre Liaou po na ndenge yaki na masolo na biso équipe nationale mbala ya mboka si asukate. Merci maman Solange, merci Ndeko Zulu, merci papa Batimba. Merci Maman Sylvie pour l'occasion de Bopesa Kingaï. Peut-être aussi sa émission en faisant, en relancer mot de tendresse dans le qu'on a vu sur Bazarina Est, mot de solidarité, de fraternité. On a vu que Mingi Bazo passé un moment très difficile et que Sengana Baimbo Kanyonso, Bisonyo surtout à la Sima ya Mapinga, Sima ya Mokondi Mboka. Au-delà de nos divergences politiques, de nos appartenances politiques, pour que tout défendre patrie. Tout ça en sorte que patrie, écolo, ndé et longa. Tout ça en sorte que intérêt privé, partisan, et un asimaya intérêt général. Ce qui n'a mité manabiso, ce qui n'a esprit nabiso, tout remplacer. Drapeau, il y a un parti politique. Par les drapeaux nationaux, beaucoup de choses vont aller de l'avant. Bandeko masolo na biso esuki awa soki bo sepeli na ngo bo pesa matondi na équipe nationale kasi bo pesa pe matondi na mwana mboka ndeko na biso Crispin Chibasu o penza sunga ki ete lelo penza excellence vice premier ministre Liaou aya lelo na masolo na biso botika na kimia boboto pe boko bakaka na kolanda équipe nationale. Clever!